Ouais, bien sûr, exactement. Moi, Namboka, Focus au Kelemena, comment vous abordez la question? Est-ce que, et tout comme Robert Tango, la Massapo, mon Konzipenza laki. Et ça, les pété, ça dérange personne. On normalise tout. Est-ce que c'est comme ça que les choses devraient être? Ou bien c'est que ça la sonné à un certain moment que nous ne devrions pas parler à la licence. Soit le chef de l'État avait réellement de bonnes informations, que la société a contacté et que l'argent avait été versé pour le conseil des ministres depuis le début. C'est lui qui préside. Il y a une information. Comment on pouvait arriver jusqu'à ce stade? Je confirme encore que l'Union sacrée à Zak na Katiako faire croire que c'est un groupe des influenceurs. Papa, je au chef de l'État, Maman Chantal Alobia, c'est une vérité pour tous les Congolais. Et puis, avec ça qui phrase à Souka, au Maman Chantal Alobia, que jour et à livraison on a, décembre 2020, ça sera un événement. C'est le chef de l'État qui parle. Ça sera un événement, la toute première. 30 ans après. Que le Congo. Donc aujourd'hui, 4 ans après. Donc c'est l'événement. Et à l'attendant, on va retirer. Conquis comment? C'est grâce à vous. Philippe, je vous aime bien, mon frère. Baissez un peu le micro aussi. Reste à la maison jusqu'à ce que les choses vont. Comment 6 milliards est créé Congo Airways avec 409 Airbus na 4? Mais le zéro. Le seul pays au monde. Basata mission a coupé ce permis de conduire. Oui, bien, maman. Est-ce que tu sais que non? Nous sommes le seul pays au monde où tous les voituriers n'ont pas de permis de conduire. Sous régime, il y a 18 milliards. Raison pour laquelle le chef a parlé de l'évaluation périodique attends, pour mesurer la performance de chaque ministre. Est-ce que pour Zéla, pour Nakobimisa 324 millions en francophonie, séminaire Egotaka. Séminaire Egotaka. Mais va nous voir Bonsoir à tout le monde. On a partagé vidéo et comme Epa Papa Costa Moutamba et comme Epa Mokonzi à DGM et comme Epa le président de la République. Pour Nenge Makambozo qui est dans l'aéroport na biso ya Njili. Et ça n'a pas sous aéroport. Pas ne comme tracasserie. Papa nanga mboka o toboya na biso kosimba ba machette toboya kikuluna toboya ba anti valeur to comme so ko moi 3000 4000 dollars na OK kosuma marchandise na Dubai oya koteka awa tolekaka na Ethiopie tolekaka na ba Nairobi tolekaka na ba Kigali na ba Uganda Kampala wana okomona jamais bakanga valise à mutu mais papa a ozo kita na aéroport eloko liboso bato a DGM bazo kanga valise na yo moko na mukolo eloko moni valise na ote me bakoso déjà se kotaki na nini na bureau ya douane ozokende kuna bilambano ya kolata me bakomi kosenga yo o dédouaner yango bilamba ya kolata lobi bakangi deux valises na ngai o Kenya Airways epesaki ngai 23 kg na koti kuna na FC bango kino babiloko na ngeza ya kolata na bimba FC nga ke bimali banda soki totali biloko ya mabeza na kati eske biloko ya mabe umbie ba drogue batala ngo na douane me batala ngo na scanner na Dubai loko emonani te na Kenya na Ethiopia na Kigali na Kampala loko mabe monani te kaka na Congo nde biloko mabe komonana na yena ba biloko na ngai ezalaki ya bien ba biloko ya kolata pona kabela bandeko na ngai ya famille na kabela pe ba connaissance na nga na ministre na zoe sanga bandeko na nga bakangaki valise na ngai na kende pona vérifier na kuti ba yibi ba téléphone na nga ba sapatu na nga ba biloko nyoso ba yibi sko tozoe bate service à douane est-ce que zali pona migration ou bien zali pona koyiba yango message oyo papa Costa Moutamba président de la République na ba konzinyo so DGM bomeka kotali la biso mutoko keno soma marchandise no na Dubai po ya kosoma kokoteka awa et comme il faut oleka il faut pesa $40 par allez tout le bien makambo aérienne Congo Airways na minute ndenge tozabo na mboka na biso compagnie ya ndeke ya avion ezate ils ont existé na Kombo mais ba pare ezate na ebite jour nini muto amata su Congo Airways na ebite ngana matango te na mona ngango te
na kosala oya bapa ya publicité te po tozala contrat moko te mais néanmoins tolobela ya mboka na zane logo te amonaki ba révocation awa ba réhabilitation pe en même temps yo eza mosala na yo eloko nini esali ke kompani na biso ya aviation ekufa banani bazali na cause ya likambo ato likambo ezali penza nini est-ce que makambo ekomeli biso lelo tokokaki kokima yango koenvisager yango na mosika ko prévenir pour que mabe otokomi nango lelo koma te soki il fallait totala yango na mosika nini bino bosalaki bino bato mayele na likambo wana so bayokaki bino te boproposaki nini na ndenge toza lelo solution eza nini parce que gouvernement na biso toyokaki que balancer eloko mosusu bazolinga ekota en vigueur jusqu'à présent na esalami te makanisi na yo na likambo etali transport aérien o lelo eza pasi mpo na biso billet eza presque Lubumbashi aller retour $600-700 aller retour contrairement nde balobaki billet avion ekokita 99 mais na réalité komi eloko mosusu normalement na mboka lokola RDC effectivement billet ya avion ekoki kokita moins cher makasi mais c'est toute la politique autour de la question qu'il faut essayer de revoir. Est-ce que situation actuelle tokokaki ko prévenir yango? La réponse c'est oui. On pouvait prévenir cette situation. Il faut d'abord koyeba les avions. Bazora yango ndenge nini? Basomba yango ndenge nini? Comment est-ce que ceux qui yo papa sango lobi na ngina somba avion? Qu'est-ce que je dois faire? Ce qui l'État lingia somba avion, qu'est-ce que je dois faire? Parce que depuis to bandi ma solo oyo, tozo zwa ba attaque ya fort nyonso, tozo zwa pe ba suggestion, ba bazo répliquer mutuna mutuna ndenge na ye. Ce qui l'État congolais alingi azwa avion. Ou bien alingi a remonter, à relancer, toi monter une compagnie aérienne. Azala ba choix ebele. Akoki ko sala, akoki ko somba avion. Akoki ko sala o babenga leasing ezali ko louer. Omoni akoki ko sala o babengi location achat, c'est-à-dire leasing to buy, akoki ko sala ngo. La meilleure option pour ngai ezali ko somba, na koyebi sa yo pourquoi? Parce que un 737-800, la dernière fois, on a dit que OK, on a 737-800 avions de nouvelle génération. Actuellement, c'est le plus moderne de la RDC. Et ça privé, l'État. Et Kosomba Yango, Nazaï Kota la vente au bandana émission, c'est autour de $100 millions. Moko Yassika. Moko Yassika, c'est autour de $100 millions. Leasing, je ne suis pas pour ça. Et Belé, baza pour ça, mais je ne suis pas d'accord. Parce que, ko louer, et l'oko ya ko louer, na ko somba ya ko somba, oyebi yo moko qu'est-ce qui est moins cher. Na ko ça les là ba calculer ensuite on attend to ko papier na stylo na démontrer pourquoi leasing ezali option ya malamu te. Maintenant, il y a une troisième option. En lisant ici tout à l'heure, j'ai vu que Air Côte d'Ivoire a salé la carte. Il y a une troisième option. Oyo babengi low cost. Low cost, c'est-à-dire aviation moins chère. Tant on a le bac on a quelque part, tout le monde a réagir, oh non, n'habité. Tant on tozo le bela low cost, tant on le bela moins cher, tozo le bela coût ya billet. Mais maintenant, avion oyo to sala nango aviation moins chère, on peut prendre des avions, il y a bien, mais il y a occasion. C'est pas cher. Je lisais tout à l'heure, $30 millions, Tokozwa 737-800, il y a en très très bon état, et puis $30 millions. $30 millions. Donc, c'est aujourd'hui, Mbongo, il va foutre forage, il va foutre $398 millions, pour les prévu pour passer là, le projet forage, donc Tokozwa 10 avions. $30 millions. 10 avions. 30 millions. Forage, 10 avions. $30 millions, tu reçois 737-800 passagers. Il y a bien. Il y a occasion. Et bimi check C. Et bimi check C. Ici, ma camion sont au point. Tozui Yango, Nibale. Goma tous les jours. Lubumbashi tous les jours. Tozui 737-300. Et ça, $4 500 000. Il y a occasion, hein, il y a occasion, $4 500 000.
Toujours en OP 2. Ça fait le Kasaï 3 fois par semaine et ça fait l'Équateur 2 fois par semaine. Toujours en O2. Toujours ba bombardier Q400. Totier wana. Pour 4 millions, 5 millions, on peut en avoir. Totier ou bien toujours ba Fokker 50. Donc nous prenons 6 avions pour ne pas s'embrouiller. 6 avions. Nous les mettons en ligne et Moussa les bandits. Sérieux. Discipline. Gestion kitoko. Finance kolande la maramunyoso. Papa Sango. En 4 ans. La 5e année, $1 milliard na mesa. $1 milliard. Comme bénéfice. $1 milliard comme chiffre d'affaires na mesa. C'est faisable. Au Kobeta machine Sikoyo. Il y a des compagnies Lelo. Il y a des compagnies Lelo privées. Ils ont ça la moussa les homonan. Si on a pêché un nombre d'avions, il y a compagnie place dans sala. Et comment un privé peut faire ça? Parce que le potentiel est là. Le potentiel est là. Et nous sommes là en train de tergiverser. N'a pas qu'on revoir ba note nangai tout à l'heure. Est-ce qu'on y est que soki compagnie Yamboka Songolo ezo ya epana yo une fois yo peut faut que epana ye une fois. Par exemple, Ethiopian Airlines vient au Congo 6 fois par jour. Ethiopian Airlines. Il vient au Congo 6 fois par jour. Nous, on doit aller à 6 fois par jour. 6 fois par jour. Est-ce que vous imaginez manque à gagner? Est-ce que vous savez que Kenya Airways vient au Congo ici 6 fois par jour? 6 fois. 2 fois à Kin, 2 fois à Lubumbashi, 2 fois à Goma. Il faut bisoper tout à Nairobi 6 fois par jour. Mais où sont les équipements pour ça dans le salon? Équipements exacts, avions exacts, mais les avions sont là. Il y a pour nos avions, ce qu'il faut faire. Donc, tout ce qu'il faut faire. 100 millions, tous en avion à Sika, 30 millions, tous en avion à occasion, et Makambwe Bandi. Et tous compter dans le Mikolo. Tous compter dans le Mikolo. Premier jour, tac, avion est décollé. Année à Liboso, tous fan de Samasolo. Année à Mibale, tous fan de Samasolo. Année à Misatou, croisière. Vitesse à croisière. 4e année, tant aussi sa 4e année, $1 milliard chiffre d'affaires. Parce que le potentiel est là. Est-ce que Yebike, Soko Lingyo Longwawa, Tolo Bati ici, au Koko Mabé à $800. Ici, d'ailleurs, au n'est pas Ouganda. Pour que les gens passent, il faut que les Ouganda. Imaginez. Romina Ouganda, aux Umutuka, et bien mioti na Aru, comme na Aru na frontière, ok. Pour la kisayo potentiel, Oyo Tozanango. Nous avons informé que la compagnie aérienne est au Congo et me demandé aux Congolais. Uganda Airlines. En tout cas, Congo, mboka ya ba événement, ba makambo, mususo komi tuna est-ce que solo congolais linga mboka na ye? Je ne sais même pas expliquer ça. Ngai nazalaki malade bande konanga boye bisangai. Soki na yokaki, to eza lukuta, to na monaki. Donc cela veut dire la minute au Congo Airways et Kangami. Baboto libiso mukanda tokoki kozala suna Congo Airways te. Ministre Jean-Pierre Bemba VPM vice-premier ministre. Papa ekomaki na niveau na ndenge nini? Yo zali mutu okoli na monde aviation Bemba Saolona zaka basibe Zaire. Batiaki kuna ta mususu ko sauver ka situation. Pour que les koboto la biso mikanda nyonso congolais ekandi ekoki ko survoler lisusu te. Et comme akibongo ndenge nini papa bozalaki wapi? Gouvernement na bino mobimbe zalaki wapi? Ba autorité mboko bozalaki wapi? Likamwa kokamu. Ndeko lieze. Omeni biloko na bino wana toko bana ko limango lisusu te. On ne va plus commencer à croire à tout ce que vous êtes en train de nous dire. On fait d'ici pendant émission. On va dire que Matata Pogno, na Joseph Kabila,
nde bazalaki baactionnaire majoritaire ya Congo Airways ntango baretire baaction na bango nde Congo Airways ekwei en faillite. Omoni buzoba bongo kolebisaka biso lisusu biloko wana te. Matata Ponyo na Joseph Kabila bazali institution bazali fort plus qu'à institution République démocratique du Congo. Na République démocratique du Congo ba un fort bazali ko détourner ba milliards ba demi milliards bazali ko détourner ba millions. Kabila na Matata Ponyo retiraki combien de milliards na action na bango pour Congo eleze ke lokwea. Botika kosa biso, botika Kabila tranquille. Botika pe Matata Ponyo tranquille. Biso moko bakole pouvoir nde na éviter so tozo gérer makambo ndenge ni. Na tangu tomoni ke baninga basali biso piège ya bongo. Pona nini biso moko te toko tia mbongo na biso anje nani apekisi biso to tia mbongo na biso anje pour que Congo eze telema. Ba actionnaire ba millionnaire bazali ba voie normale ya détournement te. Bazate na pouvoir na voiture. Ata nyongo to kota. Poto miyo que ça sonite. Mais vous voulez seulement entourer ma konzi. Bino ba mauvais conseiller. Ba tu botinda mina satan. Pour koyo que ça sonne pouvoir oyo. Et ça sonne makase Eliezer. Tika kolo baka babilo kwana. Mutuma wata pekisi bino. Botia ba action yango po Congo reze koya te. Et ça sonne makase. Vous êtes en train de faire la honte à pouvoir oyo. Sala atabino moko tala tour de contrôle aéroport. Tala tout moi qui couvre. En tout cas va konza mboka o ba sorcier franchement. Tala l'aéroport, tala salle d'attente kuna. Mayo tu wana mboka salle d'attente. Tala piste. Vraiment la mboka o vraiment. Félix. Il faut te bingana. Bon mon il faut te bingana. Eza idée à bien ceux qui aja kobote koki nzamba sungio obali bota na HOS bana ngoto kobote ofere to kolesa bangoni Félix mibali na biso bana misala te Félix sikoyo ndenge to kubacheka hospitali ofere to bota siko bakolia nini Félix azali ko ya mukwege azana nzela